Shalom, 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 shalom. Monde entier, to bengi bino, bino batu bobi karatse. Bino batu bovana na ba hôpital, bota ela rabo zela liwa. Bino batu bobela ba mbasu, ba timer, ba sida, ba cancer. Bino pe batu bozampiaka. Ba lobby prophète Emmanuel Dodi. To bandaki 50 jours le 28 mai. Oeza ya moisson. Yako moissonner ko? Hein? Trop c'est trop. Des mois sakani na batu, trop c'est trop, mungunia sakani na batu, trop c'est trop. Babili na 50 jours ya moisson et bandaki le 28 mai et que si la le 16 juillet, ya trop c'est trop ko. Balobi to na moisson. Ya ngonde souka ba faire. Ya ka le 16 juillet ndeko. Bimisa ndeko na nakati ya hôpital, bimisa ndeko na ndako, bimisa ye mutavanda katala kalikolo, azela kamkolo yeso ya kozwa ye. Non, trop c'est trop. Le 16 juillet, toza nakati ya 6e rue résidentielle, avenue Révolution numéro 817. Baiboye ya mufukululu ya batu, zenga mambu, les prophètes solution. Balobi soka lobi na imni se fait aux solutions. Trop c'est trop yaya. Yo vandi nanda kozo tala kande batu bazobika. Talanga sana nande na bika na mbasu. Omona ki pe oncle nenga bika ki to mona ki pe louvon mona ki awa miracle nde di yansi. Na imni se fobiki de 16 yaka. Soko zi solution te seke katanga sana na mabote maboko. Katanga makolo po okobika. Yaka le 16 juillet yaka ko moissonner. Yaka ko longola ba ange de chi o ba chitaka ba vina biso yaka ko bomaka ba être na ba géant balobi ba koko ya jour wana le 16 juillet boya bomo moissonner le 16 juillet na 6e rue résidentielle avenue Révolution numéro 817 et pas ya mufukululu ya bat zenga mambo papa solution imnite c'est fait